Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Salut na balandi nyonso ya Congo Check 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 TV ngai wabino de la douceur na pesi bino ba gros bisous et outil pas de la douceur sans oublier à mon boss papa Sibo Mutombo na moni sous Blaise Bazaba élève ya maître Will Pana Paris boza ba gros bisous et outil pas de la douceur kakane tolobaka balobaka la nature est là pour nous enseigner la nature est là pour na ko luka un peu toyeba makambo eza ko se passer pas batum sous pour que biso dozo maele de la douceur ameka ki un peu ko ça la analyse na sali moi checking na sali moi check up no balobaka ke moi na moni combien bana mibali ya lelo ya génération auto comme lelo les garçons ba papa ba jeune garçon nakala toyebaka kisongi songi ezalaka pa na ba donc et pas ba maman na bana basi mais lelo tomoni vice versa ba papa ba komi kokende na banganda atiki mwasi na ndaku azokende kotonga mwasi na ye ti na banganda kotonga mwasi na ye na ba restaurant na ba veni ba jeune garçon awa biso na Congo okomona biso na Afrique omona ba garçon manque à faire ba vandi na balabala bazobeta dame omona mwasi leki ba bandi kotonga okomona mwasi ata soki alingaki ya boya ki mais comme kaka mwasi wana na lekaye donc kisongi songi et se développer plus na côté ya bana mibali yango dalingi to sala pe analyse comme la grande Aza awa ye ameka pe ko expliquer biso donc tozana chef coutumier J de balobi yende mukonzi président mes respects ameka donc to meka pe ko sala analyse longo toyeba qu'est-ce qui fait que non ba papa ba comme na vie ya kisongi songi mais titima ceux qui a moyen au fond la caméra na zanga mon côté na bandi na la grande Boni. Ah, madame petite sœur. Ah, on est dans un micro, na bossa na ka. OK, naza bien par la grâce de Dieu. Ah, donc c'est plus comme na yo papa Jude de mon président Boni. Ouais, ensemble Nicolas Zobatela ya bakoko fatika biso tazana biso ensemble. Merci beaucoup la grande. Tozomona combien mokili yango ekomi en envers toyoka kala ezalaka toyoka ka basongi songi ezalaka biso bana basi mais lelo ki songi songi ekomi plus pa bana mibali kutu muto moko alobi nanga de la douceur mais kana on peut kotuna ba papa oya ba France na Bruxelles wana ki songi songi et se développer makasi omona mama ke kayu azonga tikali na bana mais papa soka ya bimi akene kaka musala oya azu ya kotonga bana basi kotonga ba maman qu'est-ce qui fait que non kisongi songi elongwa na ba basi ekoma na ba papa la grande Obi sujet au d'abord pesinga méchant pour ndengo lo makamba kisongi songi c'est vrai la petite okosité poto ezana songi songi moko epa ya ba papa na ndenga mukete surtout ba papa ya Belgique France yo tenka ba pays balinga na bakisi na Angleterre na lobi on cœur sensible kutu a charni mai na muno côté bazana songi songi okosité. Merci beaucoup tozongi pa chef coutumier awa Jude balobi yende makambu papa nini ezo sala ba congolais awa bana mibali ba komi na vie ya kisongi songi omona ka ba vandi ekiri na coin dans musana bango kotonga nini ezo sala ba biloko ngo donc meka pe ko sala biso éclaircissement par rapport ya kisongi songi nde elongwe kota bana basi ekomi kota bana mibali. Plus je sapé, toi il y a souvent j'ai l'équipe moi trop rien à faire et le corps ça les athées mutata bana tongo na lango kiboy azani bandelina sukate comprends ce que voisin na yepé azani bandelina sukate baluka ba ça dio na bango balé ba fana na porte le pont on peut bana obeta ma solo à propos ya bateau vous comprenez donc ça base pas n'angeza ka parce que le corps ça les athées donc mutu pe yimo ko se créer bien sûr que base des athées bon ce que ba o bazana poto. Et bah où ce qu'on a na poto ça que non bah monsieur se zappé moi le bleu monsieur zappé sur si famille pe hein monsieur zappé koko na bango zaka bongo koko na pas zaki bongo maman pas zaki nango papa pe na kwa pas zaka nango donc bah bon pe bana ba bota ba kolina yango moi d'ailleurs tonga za bébé bazo mona papa amona mama na muninga ni bazo tonga ya zappé me na bango kasi azo expérience pe zo ko tonga zo kola bongo se trouver pe nza masali kasa kena poto kasa mimi yango kuna sike za kiteti. OK donc par là ce que songi comme héréditaire. Et monsieur c'est ça bon. OK
musu meza ngo balia famille bande musu basikiza musu ngo balia famille deuxième ndenge na bango do balia faut partir ça yemba ngo balia kana kotonga ba vivre na kotonga do so ça ngo to vivre do poza befa ya pa na yo panza una ke sensible ke c'est peut-être que le bac le boy ke c'est le quoi parce que alingi ayu ya repesa ke ba rapport 3 et puis ça a aux pour ça ni soit moi $10 ezali a pesa kasi wani pas vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Coutumier la grande. Juste à lobby à Wakeno, et ça juste parce que chômage est en Afrique, mais bino kuna na ba mikila poto munde la facilité bino misala. Maintenant qu'est-ce qui fait que no bino kuna bo travail comme dans na poto kuna mutu no salam kakatonga ke kayu. Mais qu'est-ce qui fait que non après kayu ba kenaka ko se retrouver na bataf ko kuta na ba restaurant ba tonga kata tibasi na banganda ko ezanini ko loka o to ezanini. Ndenge kaka ndeko nanga lobino kwa bana jide eza komaneti ya koloka fo balukila ngo délivrance. Donc eza penza mususu eza ba lien famille po batata ya poto na kisongi songi leki nanga na yebisa yo eza donc ya kosaka nango te mususu akokende na maison africaine afandi kaka ndengo lobi azotonga na mwasi na ye ko sukula penza mususu kutu donki mwasi na kata ndako baloba na kate azokende ko panza e garde na ninyo na libanda donc wana penza donc eza nango ndenge baloba na ki alima umbe frustete na français je ne sais pas po ngana za habitué mingi na ki alima surtout ba papa ya Belgique okomona na kati ya nganda sombi kamundele na kwanga zo lia tango azo finango boye kotonga na kotonga ba tata o ya France asombi nguba na koka ya 1 euro banda ikomela mulangi wana ezo sila kaka te male bacheka na lembwe tango akobanda ko simba kotonga bana basi na bana mibali bazotia poto ko 50 na niveau poto siko nazo yeba te eza pe na batate belende nka ko lobi wana ke azokene musala ke azongi ndaku kisongi bakenda su musala te bando ebele pa na poto ko kasate munyo za na poto ko sala rati tuye ba ngo biso mope ba tu ba na poto c'est pas dit que ba sala et bébé ba na poto ba sala na bango te bana tongo ti buta fana ne kana pale ozo comprendre azela mera beta kayu to azela ne ka salaire ya lifanto to azela lo mo boy ozo comprendre mais que kay ki sungi za mutu so ka mesa no ka mesa nango parce que to bi que tout le monde azana kayu siko yo tonga nani parce que voisin no ki ne kayu mo so bi mec tongo ozonga butu de oba tonga na wana saka kena bon mbalo ba sala raté wana donc bon moi ka ne ce que ne za rien faire on appelle na poto ezaka na kiniti na poto pesa bato ba sala rapeti donc ya sala raté muninga na pas sala raté asani moi ça to mobala ko tonga da moi sina yo mama ya bana na yo moi sina yo ti ya vina moi sina yo oke otonga di banda o moto zo mi uma yo moko o pesa position ya foyer na bino o pesa position ndako na bino kasi ko loka nde ngwana ti mais longoti na niveau ya kotonga voisin ko tonga na moi sina yo kasi ko loka fa ngwana vision balobi kisongi est héréditaire. Selon analyse, il y a la grande maman Kuluta Banana chef Coutumier alobi kisongi et comme nango héréditaire mais ngana yebi héréditaire on a peu ce que ezali ba 4 ans na mabondeli. Na lingi un peu soso to menka pe ko trouver solution parce que kisongi et comme pas ba mibali c'est trop. Na bana kini na batu bazana poto kutu na moni kutu ya bata poto eleki kutu ya bana kini awa donc bon grave batata na donc fo bazo batonga soki amangwele ngana benga batutu o basala makama be wana bankadya mpemba basoro diongo po bazo mérité baza papa bazo mérité pété ba fana poto siko ngana mona na poto batu basala makama ndengwana bato amboka bo excuser na manquer bino respecter mais ba uta ipe na mboka te koleka village soki planète nezala kuna nde mbala moko direct na poto po mentalite ndengwana bazo changer te kisongi na ya kusakana kutu te bo biloko aboye donc pona ka ba sujet musu po o matsanga mafuta na mutu. Vraiment, ce qu'on a ligné un peu te trouver plus des solutions pour que kisongi comme ça héréditaire de to lobby à un plateau, to men capé ko trouver plus des solutions. Donc tout ça la nini pour que kisongi et si là nous n'angamba ba papa parce que biso te ba papa bazaka bato soka koti donc bino nos faut besoin silence beaucoup makobanga mais lelo comme papa soka ya vie wana songi vie wana lo atonga ka kutu moi snaye papa jude attend que mobali kisongi si là en Afrique qu'est-ce qu'il faut pour que kisongi wana ici là
Qui sont aussi la tête ceux qui toujours nos conscience. Donc c'est-à-dire pour mutu azwa mutu yemo face à conscience mon que non na temps non les qui sapon obeta di solo mutu tant wana na ko créer travail mo boy donc tant wana na ko ça les loko mo pour lobby et ça la bien ya vie nanga au moins makambo na aussi là le ça que non mobali c'est créé donc c'est-à-dire attends ou pousser musa pousser raison que non musa les a tout oui musa les a noté mais bande ko ba c'est créé monsieur ati ba cabine na bango na coin afin na kata wana ko ta bo ka flash na ta ba flash ya ba méga pour que soit moi quelque chose donc ceux qui mutunyo ça ça l'effort bana ko se créer ou sentir makambo na ekita donc et pas oyo bazoteka ba méga wana méga ça veut dire bana poto ba unité ande aba benga ba méga et pas bazoteka ba méga et pas bazobela ke tozo dévierger so ba téléphone so ba nini na yoka ba oganga place wana kutu nde epai songi na zomona kasi atanga soki na lekani batata no mona ka batibwe wa uti poto te songi ti bon qui sont wana siko eza que non so hollandais muto ça qui sont eza muto ko staff te eza bato bazoya ko lekisa air wana et puis que non lokwa muninga na sala moi staff ne place wana nga naza na rien faire nga na sa ninga na ya surtout muninga da sala moi staff na ye yo peut ça l'effort yo pour créer mon pandine to sima ya veni na ye au moins bloc wana et donc so eza ka musala ko ça les ali makambo donc to bi matongo bision to kutana ka butu maramona ezalati vous comprenez neti biso tout ça déjà boye obi que non na ça la théâtre nanga na ça il faut na kona tona que répétition il faut na que tournage à part ça mamba site ezali il faut na landela montage na landela ba journaliste na tant nanga plus eza na travail na musala nanga pour lobby epesanga donc autant faut moi ezate que non ya kufanda po to calculer li solo mutu nga na zui na fandeli komo na yesu kwa kendaki musala nga na fandi na betali solo na ye na fin du mois au salaire ye na jour mo so aux prime mo boy mais so nga na salaire na fin du mois te na zo pe prime nulle part donc ngam na otika la sima doza mutu tout fois à conscience ne mais au bazana poto même bazana kin amona que non na ajo na komi nango il faut na za responsable na za epananga comprendre ça n'est pas nanga na mise en charge et puis na aider ba leki bazana sima nanga vous comprenez donc il sait qu'il faut na travailler donc on a tika temps mais batata ngo bazala âge au mona bata songi ozuna nkota ba 48 wana 50 quelque na batata 60 ans siko ndenge papa lobike bazwa conscience ba ko ba responsable mutu déjà tata ngo na 47 ans asa leki kuti responsable siko est-ce que songi ba otika ngo c'est comme ce que tu fais tout le cas na nzambe ba sala nzambe na ndenga solo ba lobela ba loba moko maso ba ko yoka po nzela na biso lokwa ba yoki na bangote c'est il faut tout changer le bon nzela monsieur komi ka il faut nzambe kaka sala intervention pour que mutu wana a bimana na botutu wana po ngeza botutu ba bimana makambo wana balobi qui songi eza botutu eza héréditaire la grande awa chef coutumier lobi que non c'est juste parce que taux ya chômage eza élevé na Congo awa yango zo sala que non le jeune manque à faire yango zo sala ba na kata qui songi mais maintenant bino kuna na poto plus tenir des solutions ko pesa pour que ba papa ba meka peu ko changer ba zongela ki bo moto normal ba tika non qui songi ana ba tika non makambo eza ba futilité mais au mona mutu aza marié azotonga tina mwasi na ye yanda ku parce que kaka qui sont héréditaires donc mais quand on peut trouver solution pour na bango ngai na batata ndengwana ya mitema mabe d'abord puisque kotonga muteza to bomiye papa o nga na kopesa conseil ke continuer qui songi banda obanda na qui songi no soko ozwa brevet et so tongi flat ala ndenga qui songi o sala kana poto continuer kotonga kotika teza musala moko ya bien mais soki banda yo banda qui songi ozalaka kaka grand songi na vili mobimba bayebi yo ondako nyonso kota kotonga kana yo kaka soki nano zula ngata breveté otongi pe flatité osali eloko moko te ata vélo na Congo ozala ngote tika kisongi eza malamu te puisque tango yo ezala batata musuna kata ndako ya azotonga penza muninga na ye tata mais bana oya ye moko biologique bazoyoka batata ya ndoki batata ndeko ya pe basana kata poto kota te na ye bizarre elongi penza ekutama lokola liboke ya soki ya ngolo na lobi na bino ngande cœur sensible. Merci la grande balobi ba o ki amoni atonga na enda kuna kisongi continue o amoni ki azwela ngata breveté atika to me camper ko changer Jésus revient bientôt to me camper ko changer la grande
toyebi yo chroniqueuse ya nguya ya makasi mwasi ya nguya mama ya batu ya Epaphrodite la grande depuis okota na monde ango ya ki chroniqueuse ango depuis obanda nani deya si omona que non aleki cœur sensible na niveau ya poto to ana mabela bakoko na niveau ya poto puis awa o ezaka aleki nga te na monite mais net na niveau ya poto ba o ba osa musana na bango malamu bazali mais na koko tanga ba komona bango awa te puisque Congolais zaka lolendo akomona ke cœur sensible batanga na émission sakanga na danser na so reconnaître musala bandeko o ba osa na poto vraiment bazali 2 ou bien 3 filles boy awa na Congo bazali mais mutaleki ngazate. Ok, merci beaucoup, chef coutumier. Depuis au côté na monde on ya ki star na comédie, au côté na théâtre, au côté lelo sous na makambo ya ba YouTube. Nani omoni ke non depuis au banda makambango alobite nga vraiment faut kaka na koma na niveau wana au sommet lokola eza nani. Eza pasi pona koloba keno na leki mutu mutu leki nga eza vraiment moi pasi vraiment. Pourquoi on a besoin passer pourquoi parce que on a ça na ba fine nanga balinganga était que jude miso balinganga façon de parler nanga miso balinga mouvement du corps nanga miso balinga façon nanga ndi balingila nanga façon balingila nanga eza passe pour balinga so ndiko wana mususu wana genre wana parce que jude déjà azala bongo donc pour nanga eza ka keno nga na travailler nanga bien de ma part et puis makambo na tout 500 on te passer nga chef coutumier na bango donc azaka pona 500 bango tout donc rien à voir donc ba travailler bien c'est là ba fan na bango et ngana misu na ngana bi que non oh vraiment il faut azonga non vraiment sima moké et donc ce qui ça qui étape ya ba classe il faut que azonga non maternelle et mais vu que azo travaille par relation donc il faut qu'à travailler na to kuta na tournage tourner na biso mo to yebani to bi que non wa bi que non oh so kaye et so no jouer ne so na kosani vraiment na tikali na nga yake donc c'est ça donc pour nga ba tout ba jouera bien baza. Pendant tout le monde qui va jouer bien. Pour dire que oh chef coutumier là c'est ça. Merci beaucoup. Hein, to chuter vers la fin. Toyo ki ba ki songi to zipe ba solution. Oyo bandiko ba pe si balobi oyo amoni akotika na ki songi atika la oyo amoni akotika. Na kato mwa mukie question na yo tuninga aussi son bien na sukate. Tina na lobi ke mutale kinga ite na internet na sens nini. Omoni biso ba cœur sensible. Toza batu o toza ko éduquer masse. Ko éduquer masse ezali ke o fan neti ana hina mabela bakoko ngana zo luka bato mitu ezo sala neti ba papa sonzo na koko kende te na banyamulenge moko boye oyo baza na mentalité moko bizarre pourquoi na lobi ke mutale kinga ite omoni ko éduquer masse ba congolais ba linga penda ko éduquer masse te mais neti ngai cœur sensible so na lobi ke nazo sala rando na mutu moko boye aza na kombo mais ngana ko sala 120,000 vies 80,000 vies. Si on a sauté à la bateau, bazo sala ba rando na bateau, 30,000 vies, 35,000 vies, bazo komate. Mais est-ce que on le bake au sauté à la mate? Mais ce qui nga cœur sensible na bike nazo sala rando na ndeko moko songolo. Bande ko bo changu na mutu na bino na koma na 120,000 vies. Mais oh ba ya mike wana bazo suka ka ba 10 ba 17 wana zelote. Tina no bike mutali kingate. Merci beaucoup la grande balobi la femme sage bâtit sa maison pour nanga garder kaka position na molo to komata donc biso barando et yebi biso te donc biso tozana pour na conseiller pour éduquer masse ça arme ba faible donc moto ouais c'est senti que naza déjà faible na koki souté on naza fort il faut na ça te na soko lingo yeba na sala ba émission normale sala donc il sala 5,000 vies 10 15 wana to ndimio mais soki balobi ke na rando ata jide ga ndinga za wana soki ajida lobi ke azo sala rando par exemple na cœur sensible mukile ke ningana ngakutu so batala bana rando ya nini so bango ba message na ba rando la la ngi rando donc ba vi wana 15 bolo ba beta ko déjà passé ba message nango déjà voilà siko ngai na sana posa soki na sala rando un jour na mukile ba lenda Congo check bo excusenga na sa mutaba rando te mais ngana lingana sala rando na papa Molière na Eliezer wana ba de niveau. Mais oh bazo tamula ka baba ya mike na internet non na sa muta lo lendo te mena lo bango avec cause so ki papa Molière na linga ko na provoquer ye niveau nande
ça va rendre te baza bazoba. C'est juste ça mentalité mutuna éducation mutunde ça là que non Alexandre devant tout le monde parce que balobaka intérieur na biso influence ka extérieur na biso donc oyoza yango okolakisa pa bato donc ba vie ba rendre et biso te donc otika la toujours na droit chemin to continuer parce que derrière ça et lobby président Gilles lobby que non un jour makambo otozo sala lelo et ko rattrapa ka biso un jour to kokoma ka ba koko to kokoma ka noto vandi be batali ba che film be oyo sala ka 20 ans passé mais ceux qui batali soubasement no eza bien te au sali zéro donc hein to me campé ko changer ba papa songo ba papa o ba yeba nyonso to sengi bino ceux qui ozwa brevet continuer mais ceux qui ozwa te changer Jésus revient bientôt na lingi bino mingi merci na babonner no sur Congo Check TV na pesi bino bambote to chuter vers la fin merci na ba o ba kolanda merci na ba o ba ko contribuer to komi vers la fin na me campé ko pesa maloba pa ba invité nanga ba pesa ba ya bango mbote. Oh, on a pesi ko de télé sambote on avait Air France on a pesi Mimi Lobota visa Chine quoi donc Mimi Lobota visa Chine chose en pour ceux qui ne Chine bien visa mbala modon sans problème Mimi Lobota visa Chine na pesi mbote na pesi subinumbote babo séjour toujours na qui sensible parce que yene mutazana kina wada biso ni to yambie na mpoka na biso ya bakoko le bate non c'est pas zo respecter mboka bakoko dans zo benga ngo ya bakoko donc c'est ça vraiment plusieurs vraiment ngwana parce que azotia bakoko na première place biso lolo to comme mona so otangi kombo bakoko c'est comme monsieur otangi kombo ya nganga kisi to moto ya kisi donc complexe on ekota biso na mitu yango biso agile to bibimisa na biso chef coutumier to na se mentia bakoko nanga Abraham azana kati Moïse aza Jacob azali do baka bakoko nanga na nzela na bango nde bakoko nanga babima. Alors c'est ça, salut à tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup la grande. Spécial baya yombote hein. Bayo bazo sala quelqu'un sensible hein. Azara toujours donc malgré ba chaleur mais amela ramon moi ma lili hein donc azara moins fraîcheur on est bien. Vraiment naza ingratité na pesi Junga George Junga otetela ke mafumbe vraiment yaya na lelaki otindelinga ba unité zo gros bisous soki na kepe na ville ya Arène Allemagne na pesi wadani mbamu kolo Versas yepa lo ba cœur sensible mboka bakoko za kuna zwa mwa mukie po na transport soki na kei na Australie wana bobete beta Maman sociale, joie, gros bisous et outi na cœur sensible. Yé mta tico tac. Vraiment, Western Union de la douceur à l'embi. Maman Albertine Angleterre. Na bossa nyote ma chérie. Joie mbote. Jani Bajoko. Ah, so ki na bossa nezali sumu munene. Brigitte Savané. Na kati ya Suisse. Na ville ya. Ah, na bossa ni ville maman na chancel, zo gros bisous outi na cœur sensible, na koko bossa na Metitima te, vraiment un grand merci na Metitima. Merci beaucoup. Na yomoko de la douceur, merci beaucoup. Merci beaucoup Balandi Nanga. Je suis vers la fin. Moi aussi je fais mes coucou à ma maman chérie Hélène Lukombo na katse à Paris balobi yende makambo na tanti nanga ya mbinga zo moi si ya makasi Brigitte Kenge balobi yende makam na katse à Paris je vois encore Anna Mbanza na kati par balobi Jojo les donateurs mon son je te salue là où tu me suis na pesi toute la famille qui mbote na moni sous Vicky Kelly balobi yende mona ya maman Hélène Lukombo na kati Paris balobi binone makambo na moni sous à ma sœur chérie Keren Matondo balobi Angolande makambo na moni Yolande Mundemba je vois Claparette na moni mon papa le qui est Félicien balobi yende makambo na moni Michou Michou nzeza balobi bino karaboza la kawana ekosala biso ba bien na balandi nyonso ya ba nyonso balandaka Congo Check TV bozwa ba coucou et outil pas de la douceur. Pardon, biso ba Congolais tozalaka quand même ata Bible et comment vraiment JD JD c'est un grand merci na cœur sensible ayambi biso o ezalivement ndakuna ye vraiment Bible lobi ete mutu ayambi yo apeso place à refanda na kopo amai vraiment nzambe alola apambola yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup ngapena bakisi balobi ne chef coutumier donc balobi ndako ya mara ba paisa ndako eza béni donc ndako dépend na biso ekozala toujours béni kaka nde mesana kozala béni parce que chaque jour ya mara ba paia tara ye président artiste dans le grand
dans les grands artistes Néné, chef coutumier, merci Nayo. Un grand merci encore à mon boss Oazo Salaka chaque fois que tu banda qu'on a bino. Je vois papa Sibomu Tombo, mes respects papa. Tous les hommes beaucoup au fond ma yonde makambo. Yele so ombia. Eko inda nde mabe na pesi Belange Munda balobi yonde makambo. Boss ouais donc ouais eko inda Belange Munda nde makambo balobi bela mi la miss au carré na lingi bino mingi. Ceux qui nzamba ete de kokutana la prochaine. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo.